atinzamba specifiche kukanga mtu akanga maka abenefisa kanini mtu akomfraka mtu akanga maka abenefisa kanini mtu akanga maka te amoni me akanga mitepe abenefisa kanini au mama de cambo exactement pour comprendre rite à comprendre masoro bokyoneza kobetiraye masoro mobaneza kobetiraye biso tozala nzamba ya Israel biso tozala bobazaki mibale Naomi apotre bana mibale bana na kuna bakendaki kokiba bitumba bana bakendaki Rite bazaki mibale na pantanari. Nami ameloko kedra bino ko kotera so kedra suna bana te ba ko bino. Kasi ke posi rite bari rite inaki. Rite lo bi ko kedra nzambe ro ko sala nzambe. Mbokeni so sa Israel te na ko fibra ni ko Israel. Ngala ko tika. Ko mususu no bi tika na zoka. Kokanga warite nini amona kitambo nini amona kikokanga mayariti nakutanga shepiti kokanga marite benefisaki nini. Rite chapitre 1er verset 16. Kasi rite zongisi kotina ngai na makasi tena tikayo kopekisa ngai tena na yo pamba te esika yo kokende nga mpe na kokende esika yo kovanda nga mpe na kovanda bato ekolo na yo bakozala bato ekolo na ngai nzambe na yo akoza nzambe na ngai esika yo kokufa nga mpe na kokufa kuna mpe bakokunda ngai kuna na kati selaka na kombo ya Yawe ete apesaka etumbu elekinene soki liwa nde okabola biso na yo te. Amen. Nzambe sepeli réponse ya rite liboso ya Naomi. Nzambe sepeli ya koyoka bato su serge ya botami 50% bapaye 50% d'Israël. Serge si asa 50% ba Israël 50% bapaye. So la rite 4 kuna rite 4 komona descendant ya rite kuna azokokota bo enani mutu azokokota azokokota Davidi descendant descendant na kota dalia okutana rite tatu kokanga makanga maki kuna kende kobala mo mobala zalaki na ye azaliwa te kuna ke kobala mo kala honneur Israël mobimba bali kote nzambe zalaki kati d'être solo kokangama na ye ata apozaki question te komisi mpona yo zote ozala nzambe me bano bakufa question kobiso bele tozala soki omoni meme ngala aza soki mwana komisi mpe ye aza mosala nzambe mwana bakufa me ye azobe makambo Israël bana mibale bakufa tikali ngoko kale bapoze question soki nzambe azali wana nini bana bakufi me ye atalaki te kokufa kobali na ye atalaki te opasi bamonaki kaka nzela nakangamaki na maloba ya Naomi maloba wana mutu meme aza mosala nzambe boke setile na ye aza mutu mwana kakokufa mwana mpe alozala malamu pomia mwana ezali etali pomia mosala nzambe te yo zwa likambo eza na kati na mutu obeneficie rite atalaki te eshaki ozwaki na mobali ozalaki na ye atalaki te eshaki ya Naomi sino pozi soki nzambe azalaki na mpona nini bali oyo bekesio ezalaki akangamaki na parole ayokaki parole ayokaki nini ezosala parole ayokaki nini ezokumba
ezokomesa parole oyo akangamaki ezokomesa kolanda amoni mabe betiango miso te me akangamina parole ezalaka te mutu me parole ezokomesa kuna yake bana roi ya Israeli Chapitre 2, Tobit, chapitre 2, Tobani na verset 1er. Et na Bethlehem moto moko ya membo mingi pe ya ukungu azaikuna kongo na ibuzi. Ye azaki ndeko ya Elimeleke mobali na Naomi. Mokolo moko Rut alobi na Naomi pesanga nzela nakende kolokota banguma oyo etikala na bilanga. Etango mosusu moto ayokela ngai mawa mpe akotika ngai nalokota nguma na ya orge na elanga na ye. Naomi azongisili ye kende mwana na ngai. Rut akei mpe abandi kolanda bato ya mosala ya nsima mpona kolokota nguma ya orge oyo etikalaka na bilanga. Azalaki na libaku ya malamu mpo akotaki na eteni ya elanga ya buze ndeko ya Elimeleke. Kaka na ntango wana buze alongwe na Betlehem mpe akei na elanga na ye. Bongo alobi na bato na ye ya mosala, Yawe aza na bino. Bango bazongisili ye, Yawe abenisa yo. Na nsima buze atuni kapita ya bato mosala, elenge mwasi oyo azali mwasi ya nani? Kapita zongisi elenge mwasi aza mwasi ya nani? Sokola chapitre 2 solo 5 kumwe makabuza aya kobata kwa wana akomaki mwasi abakokanga soki ezalaka bino talaka mabe ya profeti ya bana profeti solo mwa yakobo bisika wana me atalaki olambo zakata azokokulu ane mpe lisusu kuna ane mama kokonja kokomprendre nzela ozolanda kokomprendre makambo ozoyoka kokomprendre moto azolobelaka azopamba yo koza kokomprendre kuna mwana waikokote problème kasi eli wana azolosenga eli ana na kati ya eli bana eli basala ekokola kati ya etonga bana eli basala mabe bana eli basala mabe kasi anda ezalaki koezalaka te ezalaka mazalaka bana mokolo ya kufi ya bibele babalingi ye mpe susu esila mpona nini kosotala momutu me ana azomona mabe ezala bana eli me ye azotala mabe ezala kati ya eli toujours azoka kotungisa eli toujours azokende kotungisa eli na kati ya yunzu atelemi libanda azosasila nsima se petera eli eli atule eske kumema profete abenge profete me bana ne basama me azobenge ezali kama zali kama bana ne basala na ozomona me yozobenga profete profete na problème kokotela ngai nzambe kopeso ekokisaba yebo basalaki effort yebo bakangaki na profete unapepe nzambe folaki pari na profete asengaki nzambe kokisa trafere nani ya me azomwana lesoki kopesala kata temple me azomwana mapesala kata temple samoyakoli liboso bana eli me bana eli mokulu me Samuel akotikeli na mabwana te biso ke lisuku tukende na kristo moto moto azwibaka mpe setiatela moto asala mpe na kati ya kristo oke kristo baloko mpe bazalunga mpe tikali na sali na eloko na kati oke bato basaki kope na kati ya kristo mpe bazalako me Samuel biloko moya kota motu azalaki tetele na provision azalaki kati oke ozala chaque moto azala prophesie oyo akokoti baloba chaque moto alikambo oyo baloba kati na ye me ebeba travers barelation obosala moto akozolinga wana mission ozala koye azalango te parole ozala koye azalango te maloba baloba na famille na yo famille ote baloba yango
activité. Yesu sana kwa sababu na yeye. Yesu sana kwa esa malédiction famille na yeye. Watu wasema kwa sababu siku sana nzamba la kila kibango ni kwa la bino ko bana kubela kati yangu. Ni kwa la bino ko kwa sana kaiko. Beta muntu ana yoso kwa vie. Mais Samuel a compté le makambolete. Samuel a son monarchie. Mais a qu'il ne sait pas combattre prophétie des années passées. Des télévisions. Et comme c'est Samuel. A tikara na nzambe na kati ya Israeli. Ndio sio kwa cosa la determinazione di campo yebi. Cosa la di campo oyo yebi. Mama ya mano watu nasa komela masanga. Asa komela vinu. Mama komela susu vinu te mwana kokota kuzala mwana ya. Mama na tia vinu de. Determination. Et je suis campo cosa côté joma ya lusi. Moi c'est la tête sur elle. La kota na nzamba. Muka kambe singai. Juge chapitre 13 et Antoine verset 2. Dans Mboka Soria, Motomoko Zaikuna Kombo na ye Manoa, Yaiko Dada. Mwasa ye abale Kubota te, Be Azaki na mwana te. Mokolomoko Anjua Yahweh abimeli mwasi yako, Pe alobi na ye. Na ye te ozeli na mwana te, Epo Obota te. Kasi Okozwa zemi, Pe okubota mwana mubali. Bana lelo tika komona bindu to masanga nyonso ko ela musaka. Kolia pe eloko moko te ya bindu. Pamba te okozwa zembe te okubota mwana mubali. Mwana yango akokaba kati esuki na atamkeke. Pamba te akomi pesa mobimba na Yawe bana de bomo mama na ye. Soko leo tanga chapitre continue kwa kutana na tableau kuna. Esua tena. Masanga oyo mbela komela suspect. Video mbela komela suspect. Mama kusebe atosente. Beta komesi bilo yo mbela suspect. Nzambe ko sala. Nzaka ke kanini ko yote. Oyo. Yona mama na diference. Yona mama na diference. Baye bisiyo. Tika su komela bilo ko ante ko sala ko yebuli. Ko tezaba. Mon frère, masumu nyonso sana mokote abotama meme kindoko mona mokote abotama kindoki mo frère c'est nyonso tozoli yango moni mutu apesi kindoki ete pesa kindoki tout eza pardonné Esaïe chapitre 1 verset 18-17 tout eza pardonné eloko moko te nzambe apesi akolimisa te otango apesi kindoki oyebaki te nzambe kabla kulimsa soki ondimi masumu na yo moko te aboto na mabela maselisa germi so discute peut-être je sais que je ça moi j'ai rien contre pas ça ça bien sûr na chole mtawe kama batobeleka contre la conviction élection nzamba zalo nzamba sakala nzamba basema nzamba zana ede wata beloko kate subina yote même so kulele ko même so kuna bunguka même so kuna kindoki mama papa tamu na yote ete mwana izana yango so le caractère éducation na chakya le mota kuna loko kota biti zamba kisana le mwana kuso tule le mtuzaona Tobota bakatiesi. Tobota bana yoko kokote. Kasi mungune ayo kocho ba mabé. Ba panana yo bakateli yote. Bazosa chapitre na tete. Esa chapitre tete. Ba pana bino. Ba mama bino. Pasaba kwa bando kite papa na mama saba bando kite papa zwa mani batele bilo mjamiti papa pale pako chebi na ile papa sana ndo kite mama sana ndo kite memwaye ake
Et 2 Chroniques chapitre 29, tout va verset 4. Après kisipanga nzambe na balevite pe asansi bango na esika oyo ezali epai oyebimaka. Alobi na bango balevite boyoka ngai sikoyo bomikomisa bosantu nsima bokomisa mpe ndako ya yawe nzambe akombola bino bosantu bolongo ya biloko nyonso ya mbilo oyo ezali kati na bino batata na bino bati biso basululaki yawe nzambe na biso basalaki makambo oyo ezali mabe na biso na ye basululaki ye bapesaki ndako ya yawe mokongo bakangaki kutu baporte na yango batikaki bamwinda ekufa baboyaki kotumba malasi mpe kopesa makonza ya kozikisa na ndako ya nzambe ya Israele. Yango na yawe nzambe ya Israele asikili Jerusalem peikula mobiba atikaki baelekolo na ye na kati ya somo akomisaki yango eloko ya pamba mpe ya koseka ndenge bino moko bozali komona. Amen. Toyokani. Amen. Toyoki place oyo papa baza balobi. Bakeyaki bino te balobelaki bino te même te soki nazokosa. Lelo bonzambe okozwi lelo oyo ozobekabeka wana soki pakola mamona akozaki yango makambo sokomesi batika bino liberté bazokakosa bino meno masanga masanga kosala nini sala oyo kosala papala mambeti kosambela te na kati ya ndako meto mwana okokimite nini mbapa tangaka bible te mwana okokimite bapapa na bino bakangilaka yawe porte bapapa ne bafungolaki yawe porte te kasi bino babengi bino lelo esengeli te botya lokolo bisika bapapa ne batyakino ote nzambe akansela papa na bino ondela soko comprendre lelo soko ozwi okozwa ntango balisalela fami ope nzambe kotala papa oyo abotokela mama mpe mais lelo soko ozokomprendre te bayelele papa na kote nanda bisika bato bapapa na bino bakangilaka porte bapapa ne bapesaki nzambe kanda na oyo basalaki baboyi na bango bazopekisa bana mpe lisusu eglise oyo losala nini bakangelaki yawe porte kasi lelo bino le ozongi botuka bozala bosango biso ozaka te no mpe botya ndako ya bosango kotya ndako ya bosango kobanga ndako sokolandisa kutotina tina suwa kuna sote bakombo okozokona suka nini esalamaki era ne chapitre sote bakombo kona suka. Verset 15, bato nyonso basangisi bato bakotela bango mpe bakomikomisi bosantu nsima na mitindo ya mokonzi bakei na ndako ya yawe mpona kokomisa yango peto ndenge mokonzi alobaki mpe basangeli mateo oyo esalaki bongo pasi bakelenda bakotela c'est vrai tosalaki tosalaki bakokolisi batambola tolamu bazalaki mpe na foti te kote bato mpe bakokondule bango moyebi bazala bazalaki te bato bakondule bango bakoki lokola papa meta yo comprendre ke bapapa batambolaki malamu te ezala bamama mosu bapapa mosu kozwila balobo basi bango moko kotindika bango na mabe bango moko mwana azomela masanga papa azosepela mwana asala bebe papa azosepela ebapara mosu jusque para mwana secrétaire ya mabe oyo asalaka nini ozokosa motu ya mwana nini ozokosa motu ya mwana papa pano bino bayebaki nzambe te papa pano batengamaki te papa pano balobelaki bango te kasi bino ndenge ozobeli apa ezalaka bible ezala nzambe esi moïse chaque poko abala kotya bamabanga chaque liboso soki oza 10 otie 10 mabanga otie moto na kati banda kolobelaka bana bino biswale oyo nzambe asali na egypte na boyi ekunga
batie mabanga bafana batie moto mama na papa oye separa na oye soir est-ce que yo fait aujourd'hui chapitre non dit c'est ça qui sont ces questions est-ce que fait ça aujourd'hui chapitre mon papier de plus mon frère j'ai so aux gens ko ya moi que vous savez biso tango to côté to papa ba Jésus que ça makambo kusomona ezalaki te oyo tozomona kokususu yo lelo sokota mwana na mabe ozotikile mwana na ngoko eske ta wana eske ozokisa mwana kusu pesa ye chapitre pesa bible Moïse azekisa Josué chapitre 1 verset 7 à 8 kokosala te makoma mikoyo kokosala te oyo onapesi yo Moïse azopasa Josué azolobe yo nini olobelaka bana katana batala television batala nyonso apres mbe bana soki babeli yo pene bapare bende bakufale kola bana bakangi mwana kimisa kuna uzala tasokangi bao kote mwana tia bonjamba kwa na mwana tisoko tia bonjamba kwa na mwana tisoki olobele tia lakisa mwana nzela mana kakokolo kwa kosa na Proverbe 22, verset 6. Tutaenda kwa Yesu. Lakisa mwana bizala malamu boye tango akokoma mubange akotika yango te. Amen. Nzela to success. Bana kabla ko. Pesa wo chapitre ko bi. Yo mo so ko tanga bi. Bongo bana ni no. Akoko bino. Yo chapitre na so ko verset 5. Akoko le bakangela yawe pote kasi yo so ka so ma yo so. Nzamba kota katabana ni. Bana ko za le te ni ne makambo kamo ko beneficiare ko. Bana ko za te ni ndenge dini na misako za pesa wasala sopi ote na ote. Bana ba pambo. Tika bana ba kota university. Tika bana wasala. Ngale bili bota mkubwa. Atansi bana lo se 10 secondes. Bana lo se mais bango nyo spécial kwa eza ko. Pourquoi est-ce qu'on est bien? Mais sauf qui côté nous a été le bénéficiaire moi. 2 Chroniques 29, verset 4 à 6. Alors, na bango balevite oyo kangai sikoyo komikomisa bosantu sima bokomisa pe ndako ya Yawe ndako bakoko na bino bosantu bolongola biloko nyonso mbindo oyo ezali kati na bino ozwakitila bapala ozwalela batata na bino na bapala na bino bolongola yango po eti bonzambe ezwa espace bonzambe ezwa espace kati nzambe aza na posa na bino kosalela bino me ezala na susi ya kolongola ezala na susi ozwa bonzambe posa kote hapana batata na biso basundaki Yawe nzambe na biso basalaki makambo oyo ezali mabe na miso na ye basundolaki ye bapesaki ndako ya mokongo bakangaki kutu bakufolao mabe basalaki bapesaki ndako ya mokongo bakangi koporo te babe basala ofandi na yo so kosamba ndongo bana bakende binde mama okende kriste bana okende binde papa okende kriste bana okende me bana bakona na lokolo omoni bana babe basalaki bakangaki ngela ndako ya okoko te bango kokende bana kwa bakende yo seigneur résistance alete bana bakoresala bongo basukuta mon frère baprière topesaka boye esalaka ebele baprière tosenga esalaka ebele fongolela bana mote fandisa ngo likolo ya mabanga pesa ngo chapitre pesa sango
kuta ngapone omwana bana rosi batatu bible makasi bomwana te bana rosi basindi bible ne koko bomwana ne mususu ngabana rosi batatu bible ne kasa kutu ba mususu wa tenga baza sipisi ngamo kole ko panisa bako Isaac banda na Genèse 1 Genèse 10 banda ko pese situation zo kole sa ya ule musala bobo be sera bana kwa sababu kwa ba jibu sana bako edeni na mapasi na makamba mabewa ukuta besoko de mamu bela kota mazero kama kota mazero kusema mama na kusema hapo tose lelo komea banganga bazira basute kono tokosengo ba soke para nanga lelo komi okota rao okopesa eloko pote nyonso gratuit metango koto koma kwema kubatsele kozala kosa nomena kozala kosa ya papa bele bakufiri kona papa obo tia kibana zango solo sasa sukuru kwa sababu